Mbote bandeko balandi ya émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu émission ekoyaka na ntina koluka santé bayimboka kozala bongo malamu émission ekolukaka ntango nyonso kovalorize médecine naturelle médecine africaine médecine wapi bobengaka médecine traditionnelle esengeli boyeba ete émission santé lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko to pe mayimoko songo kokabon kotungisa bayimboka na oyo etali bongo santé atako mokolo moko tokotikalaka te kopesa ndingisa lelo tokolobela épidémie ya grippe oyo ezali bongo attaquer bayimboka na banzi awa na ville province ya Kinshasa population ebele ezali bongo attaquer na bakono bazali bongo kobenga ya grippe to banze te biso bonso toyebete épidémie ya grippe ezalaka souvent saisonnière donc ezalaka na ba saison kasi sika wa tozoko comprendre te tozana même si na changement saison te mais bato nyonso soko okei bazali kobela grippe koyoka boye mutu passe koyoka boye miyoyo koyoka boye nzoto nyonso passe donc kosu pe bongo na bongo alors ekosala biso passe ekotungisa biso nini ezali kosala ete épidémie toyobaki nano na tanga bakoko na biso ezala nano te eyeko banda toyebelaki yango na ba changement saison kasi sikawa ezokipe même misusu te sima nango kaka na sanza oyo tozali épidémie yango ezali attaqué presque na ville province ya Kinshasa yango topusani pembe na Ngangabuka po ete toyeba nini ezali bongo kosala bongo mbote Ngangabuka mbote ndeko mopanzi sango mbote pe na bandeko banson bazwi libaku na ngongo ya kolanda biso boni ba santé ingeta ba santé ndenge tomesana koloba kimia penza koleka bato banson na nguya ni songa nzila matondo mingi bandeko balandi boka tolobaki ete kolandela bongo épidémie ya grippe oyo ezali bongo kotungisa bayimboka Ngangabuka dingisi ndombele ki pravita épidémie ya grippe oyo toyebaki yango liboso ezala nano te na période ya bakoko na biso ke avant mondela ya ezalaka nano te babokono wana ke épidémie moko eyingeli biso na RDC to na Afrique ezalaka te kasi nsima koya mindele toyei komona épidémie ekomi ke avant après ba période moko boye soki chaque changement saison bato bakomobela baépidémie et surtout ya grippe oyo tozolobela na période oyo tozali kasi ya kokamwa eloko toyebaki ke ere ebandi ezalaki na basaison mais ezokipe susu te même si changement saison eza te même si changement climat eza te bato bakomobela épidémie wana mpo na bino Ngangabuka ezali dinani matondo ndeko mopanzi sango na mutu na kitoko kasi pasi na motema otango nyonso tolekaka na émission santé elamu tobetaka se te tolobaka ngo na émission mosusu tosalaka soki bokozongisa mo makanisi ngeta par rapport ya mutuno botuni biso tolobaki ekoma na ntango moko babokone kozala su na saison te ebanda okoma mbala sanza nyonso période nyonso donc ezokipe lisusu te eza mpona nini ekoma lolenge wana kozi ezali tozolia ya malamu te tozomela ya malamu te tozopema ya malamu te nini ezosala tolia ya malamu te tomela ya malamu te topema ya malamu te po totiki ya biso totika eleli na biso totika emeleli na biso totika lolenge ya kozula mopepe na biso ya malamu tolandi ya bamindele nde yango esali ete réalité oyo tokóma na yango ntango tozobetaka se te tolia ya malamu tomela ya malamu kinzungidila na biso ezala ya malamu te bakopesa biso bamoustike totiaka na bachambre mpo tokima malaria mpo tokima ngungi oyo aswaka biso nzoka nde toyebi te ndenge tokotambola bongo mopepe oyo kaka tozopema wana riske ezali epesa bokono donc résultat ya koyamba oyo bapaya to mindele bamemelaki biso na mabeli na biso yango ezosala ete baépidémie edéborde tolobela yango bongo kotika oyo biso tosalaki to oyo bakoko na biso basalaki kokotana ya bapaya to kosala ya bapaya yango nde ekomi baépidémie déborde biloko yango tomaya yango nini oyo totikaki mpe oyo tokoti na précision na eza pasi makasi ya ndakisa to par exemple lelo ntango tobiki totikaki ya bakoko na biso tolandi ya bapaya eleli nano soki mutu azolia azorespecte kolia alinga lia mbisi ngombe soso n'importe quel musuni bakalingela ye batokisela yango soki batie ai batie tangawisi batie kumpidi na kolikia ai wana batie na kati ya musuni eke kotraite deja nzoto tangawisi wana kumpidi wana batie lizudi wana batie na biloko eke kotraite nzoto siko biloko wana nyonso tosalelaka yango lisusu te tokomi bakibi maji bakibi yango ekomi plusieurs sortes tolobela ngo na forme wana kibi ya ndunda bitekuteku ya matembele ya madesu ya soso ya ngombe donc risque ne tolobaka balingi babimisa kiba fufu po fufu ete baka lisusu te kasi tozomona ngo po soso azaka déjà na guna yi
tant que bimisi kibe ya soso na ebite kibu wana ya soso po ekomisa soso gunini ya ngombe ya ntaba point d'interrogation donc biloko wana nyonso yango esali ete bokono ekotela biso ndeti grippe oyo tozolobela lelo ezo frappe ya kosakana te bandeko na nga soki toke kotala bana to mpe bongo mikolo na bohôpital risque ezala okoka te kobima ezobeta zolo eye na mongongo wa njini suka nango ezala kovanda wana pumo na motema pasi balobi kutuka ezokobala neti na corona oyo ezobela na ngambo bapaya bayebi yango malamu soka balobi ke ezobalaka na corona bayebi yango mpo eza ya biso te eza ya bango sikoyo ntango tobande kobeta sete olingo mela ti tia ntina yo bulukutu tia sinda na kolika babiloko oyo baréalité tonga tomona yango te il faut toprévenaka par rapport que tolukaka kointervenir bokono déjà kota mpo tobandi koluka intervention tokosala ndeni ntango oza kointervenir eza deja na kati okolongola yango nyonso te ekolongwa mwa to ndambo ekotikala mais soki toprévenir donc nalingi namela ti bana balingi bamela ti osali bango bamakasi oyo ya tsunga oyo bino obengaka ya solo ngeta lumbalumba enyokaka solo ezalaka tsunga solo eza eloko naloba ndenge nini solo ebimaka na l négatif tsunga nde ebimaka na l positif donc bamakasa na biso lokola eza kisi mpo na biso eza solo te mais eza tsunga ok donc ntango tozosalela yango nde baréalité oyo tolingaki tomona yango te ngeta donc bokono mpenza eza na terrain bokono eza na terrain bandeko bazokende bahôpital comme si bamesana kokende na bahôpital kasi malgré batraitement nyonso bazozwa soki ndakisa bandi kozwa pendant azozwa traitement bokono esili nango to edose soki asisi traitement après combien de jours bafièvre ezongi susu bakosikoso ezongi susu mpo na bino nganga buku bokoki koloba nini mpo na biso tokoloba bakiso bazokende kozwa wana eza bakalma kalma ekalme na mwa njine wana oyo omoniki ya mwa 3 jours oyo napemi mais ke kobotisa lisusu eke botisa su baselile artificielle yango oyo ekobakisa lisusu njine par rapport oyo ozalaki nango eke na rime il fallait silisa rime basoda ntango naza koexplike na lingala mpo naza na maîtrise ya lingala donc bandeko boolandanga boza mpe na maîtrise ya lingala lokola ndenge babenga banticor ingeta banticor donc zolo ndenge aza bo azalaka na banticor na ye munoko ndenge aza bo aza na banticor litoi misu siko ntango tolobi boye soko olie anana ya nana ji anana te manana mais ezalaka ji anana eza banana te ji anana eza nana te bon ma ya nana ezalaka couleur oyo batiaka na ji wana fanta neti fanta ezobalana te na nana tokende mo musika topesa na ndimbola ntango moto azolia nana abénéficie na musundi na chair ya nana abénéficie na mai ji ya nana yango mpe abénéficie na parfum donc miso ezobénéficie na parfum donc banticor ya miso basi retrouve soki mwa carence ezalaki ndeka bazwi parfum ya nana wana elamusi bango ndenge moko na ya zolo mpe bongo na bongo siko ntango tolinga kosalela bafruit te banticor ndakisa ya exemple ya misu ya zolo baza deja ekokufa moindre mupepe kaka ye lokola ndenge balobi épidémie eza ya ezokende bikendakende donc ndenge naloba boso naza na épidémie yango risque ekozwa 10 personnes na mbala moko surtout ndenge balobaki eno ntango moto azokosola ekoki kotake meme si 12 personnes akoki infecté 12 personnes na mbala moko ndenge azokosola ekotake bato banticor ya zolo na bango baza faible ya misu na bango baza faible ya munoko na bango baza nde ekotake ndeti nga boye oto moto banticor neza makasi azo respecte kolia bafruit na koliki kozala mwa kokoso donc avant ezwa yo lobaki oliaka bafruit mingi te orespectaka mpe te régime alimentaire na yo ingeta donc kokoso eza yango wana lolenge kani moto akoki korespecte régime alimentaire yango eza simple mpe facile tolobela yango bongo na ngongo oyo tozali période oyo toza safu aza tolobela yango naloba na forme nini abondesa safu na période oyo tozali anana kutu koloba te mangusta koloba te ntango ozorespecte olie na yo fufu olie loso bato balingaka mingi fufu to loso to mpe bongo kwanga osilisi landisa fruit lia nana lia mangusta lia manga ntango olie ngo bongo ake kosunga yo mupepe yango tolobela yango ezobeta kaka te na zolo moni bapola madusu na biso eza na facilité ya kokota mupepe moko négatif to mpe bongo épidémie kaka zolo te kaka monoko te sikoyo tokontrole mpe mafuta topakolaka ezokende suda kokoso donc mafuta topakolaka abotisa omoni couche oyo eprotegeaka soki mopepe koti na kati ya nzoto ya moto mpo ekoma nao na misuni ezalaka na couche moko eza wana azofacilité ayeba koréduire to ya mopepe oyo eza épidémie ya négatif to positif sikoyo bacouche wana nyonso ezalaka su te eya lokola bato batiaka tumbaku bolimbisa ngai
trop de kotia tumbaku mingi akia boti couche moko likolo ya cerveau entre suki poso ya mutu na kati na ngona cerveau boti couche moko wana donc mupepo na sozo kota na mutu cerveau ko kate ko zwa ngona mobimba na yango nde yango na lobi to sima lobi to kosala émission to kopesa ba kokoso ba bokono nini lobi to sima lobi bato bataka batumbaku risque kozala ba umela te na mokila musu mais balobaka eza naturel banda bana bokoko na biso kasi balobaka tout excès nuit naturel yango bakoko na biso toyeba basalaki batiaki tumbaku na ntango nini to bamelaki diamba na ntango nini mpo koloba mpe soki diamba eza naturel agene mpe eza naturel donc tokokende molai ingeta principe eza naturel biloko wana mais il faut koyeba ntan nini ya kosalela yango ntan nini ya kotia tumbaku bato bakotia tumbaku oyo babelaka sinusite to mpe bongo aza na rime akokotia tumbaku mpo dégager déboucher et déboucher ezolo neteni wana nganga buka dingise kamusaka biso Nzambe asali nzota moto azwi bapwali atie bapwali wana po protéger biso contre ba poussière nyonso ezouta libanda po ete ekota na kati te kasi mutu andima tia poussière wana en occasion de rien donc eloko moko te azobela nete azwa bakisa bana tia donc eza vraiment pasi na kozanga koyeba eza pasi pe mabe eza pena pasi pe mabe donc bandeko batiaka ngo ndenge bazo profiter koyoka bakoka bon kotika ingeta na eteni ya épidémie o ezali tokende na biso te na bakisa mundele po ezala kwa soki na kisa mundele épidémie wana ezala kola nganga kisa mundele wana ezala kwa ndoki donc bazana bango na boyoka na malonga o minyo kola pamba 80,000 na yo 100,000 na yo zokende nango kufa pamba na ordonnance ya lukuta o bazo komana po batato na bandeko wana ya hôpital soit disant ba médecine moderne wana mais ba traiter mutabiki quand même kasomeli amidol pona pona fièvre to douleur et si so douleur wana oyo moni metiki yo susu na maladie mususu na nzoto ingeta bongo batu bakiso bomela bobika kate muto mais tout le monde a mutakeyo abimi hôpital abiki oza témoin yo moko obeli malaria ça basalo examen ordonnance ebimi après 2 mois ou 1 mois ka bo malaria ngo ezongi susu ko bakiso mela ki ebele wana ki wapi na temps oyo tozali par rapport ndenge balobela ke lokola to wana saison to wana mboka oyo eza bongo frappé na bangongi ezali bongo ebele to pays tropical soki moto abeli malaria ke abiki ngongi mosusu soki asui nde abelaka susu ndeko mopanzi sango wana eza makambo lokuta moni makambo wana soki bozoloba ngo na bandeko bazolanda biso eza to se distraire par rapport na esika oyo to sola masolo eza etina po yo moko na bandeko bala na makambo oloba na eyebani keza lokuta tango bapesa biso moustiquaire nde to buta koloba to tia na chambre po to protéger nzoto ngungi aswate est-ce ngana lobaka moko mususu bapesa basala moustiquaire mo ya munene kangi kongo mobimba oza ke ngungi ako azala na tango to ngonga te ya kokota siko so pe to tie moustiquaire ngona kongo mobimba bo batera c'est to ba caniveau eza na kata ba commune na biso ba quartier pe bongo na bongo donc ba rozala kaka na esika to luka ba solution ba kisi to bongisa nde kinzungi dila to pe bongo environnement na biso nde kozala malamu matondo mingi na esika to luka to tia ba kisi to sala mo pona komi batela to bongisa nde kinzungi ape kolia bongo na biso nganga buka dingisi ndombele ki pavita ba épidémie auto zali bongo kolobela lelo to zolobela grippe mais en général ba épidémie nyos natanga kala pa bakoko na biso ezalaka te alors nini esalete na kolala kolamuka bépidémie wana ekoma ko se manifester na banzoto na biso ingeta touta koloba ngo eza kolia malamu te po biloko nyonso tozolia eza ya biso te tolia ngo na posa na biso te biloko mususu soso mususu esali ntango mususu 1 année 2 mois 2 ans place oyo ewuti bango baza na capacité mpe ya koinjecte yango kisi na forme bango balingeli ingeta siko ntango eye osese na biso ingeta bisika bakonzi bazali il faut pena bazwa mokano par rapport à responsabilité bazana ngo ya makasi wana ba contrôlaka biloko ezokotaka po biso peuple na bango toliaka po la majorité ya épidémie to ya babokono ezouta na nzela ya babiloko kolia régie des eaux il faut balandela ba produit batiaka na kisi na bango au monde na mai ba fongoli pompe boy mai ebima ya jaune chocolat ce qu'on a évité ce qui ndeti mutatoka ki mai wana na buta bika ke mai ya pompe eza ya malamu ameli na couleur wana po comme couleur wana c'est que kisi na olikia evandi malamu ti maladi wana e oyeba na te risque noko akwele libère noko ndoki tata mwasi nzoko nde to éviter bokono wana e kotaki na mai ya komela to pe bongo na biloko mais ko net ndakisa obinu botili bongo pesa mai utaka na océan ya mai ya munene
ba saleté nyonso presque baboka kuna alors yango batiaka kisi po ete traité pour que koma malamu na nzota mote e causer bokono te kasi yango na lobi régie des eaux il faut landela ba kisi o azotia na mai il faut balandela ngo ze malamu eza penezo bala na batia yango to délai nango esila ki pe bongo na bongo mais kolala kolamuka biso moko ba kisi o eza naturel ya ko petola mai ezali ya ko purifier pena mai na molimo na musuni ezali kolala kolamuka l'état apesa biso confiance tango ba docteur traditionnel to pe bongo banganga buka tozo leka to pe bongo to lekaka ezalaka te pona sentiment ba mona biso ke tozo sala émission to pe bongo tozo loba kasi pose ezalaka to sunga banzoto ya bayindo to ya bandeko na biso po responsabilité ya bilembo tozo nango eutaki pa tata mokili to pe nzambe donc biso tozo monisa apport to pe bongo to même apport na biso na gouvernement to na l'état po l'état nde bazana ba makoki o ezete bakoki ko sangisa biso nyonso pe bapesi biso forme lolenge o ezete to bimisa ba makabo toza na yango po esunga population soki population baza kimia ki bokonzi na bango pe ekomona na mais soki population tozolela ngai mwana boy bokono boy maladi boy na koliki ya bango pe bakozala lezite matondo mingi nganga boka dingisi ndombele ki pavita matondo mingi na bino baso bozali bongo kolanda bango émission na biso émission santé lamu lelo tozali bongo kolobela épidémie ya grippe ezali bongo kotake na mboka na biso to pe na ville province ya Kinshasa nganga boka dingisi ndombele ki pavita pour le moment épidémie on est assez ekoti bande ko nyonso ekomi kaka motu pasi fièvre miyoyo nsoto pasi alors bakena ba hôpital bazoza conclusion te nyonso bazosala les osimba te lolenge kani bakoki kosala ode azune akutana na shoki wana po ete akoka bango komibatela to pe akoka bango kose soigner batondo mususu azoloba rima ngo ndenge esala efunguli nga na mona kwa madusu azole ekomi minene ekotsa mopepe makasi koleka ndenge ekotsa donc yo moka comprendre que bantikor nde to bando lobela aza déjà kokufa na ba oyo déjà épidémie yango ezwi bango po eza ya kotake makasi tango nazo émission na moni ndeko moko mbala azoteka ba Congo bololo makasa mapela parce bato pe foto mituna pona nini soki épidémie moko eye maladie moko eza na terrain ba makasa koteka ba makasa moko ebimi il faut toyeba ke tata mokeli nzambe o asala ngai na bino bolanda biso alingi te banzoto na biso nyoka ndeko botisa likanisi epa ya bato bazana boyebi wana mususu ayebi kuta makasa te mokeka na zamba ndio kata Congo bololo même si eba renisa ka coronavirus to mona ka bato bakomo teka Congo bololo comme pena commerce e komi kutu ko kipete matiti ka nyonso buka tia wana teka c'est moi so babenga kango babenga chikungunya oyo malaya wana etaka bato mona ka bato bakomo kanga basinga mbota na makolo ingeta eza zarte phénomène donc partout ingeta malheureusement na tango ya Congo bolo balobi ko na ebomaki bato wana pona ko bebisa réputation ya Congo bolo ya koko Congo bolo na biso donc na minute lokola ba makaso nyonso bazoteka wana tolobaki ya tsunga omoni Congo bololo somba yango omoni makasa mapela somba omoni kasa kindongo to pe mantudi timba somba omoni lumba somba omoni mazudi somba tokisa yango na bayo ezopesa na ba fièvre ezala mwa otied ozomela yango bonko tia sukalité ozomela yango bongo na mwa moto wana ndenge rokoto kozwa kimia soki omoni ete zio mikolo ebele kota kioko donc eza kioko ndelo nini wana kioko yango leka ba mindele bazuli na hôpital bazoloba ke soko yeka na hôpital na biso ba okota kana machine maladie no se sile mais eza formule bazuli na bokoko na biso inda tabakoko na biso bazali mayele to betela bakoko maboko na bisika tozali to betela bakoko maboko po bakoko bayebaki chaleur tango osangisi po wana kuta eza artificiel mais biso ba makaso no sunatangi otokisi yango moto wana tango ezokoto na nzoto ezokende mbala moko koréparer kopesa baforme na biteni nyonso eza na kokoso po moto biso banso toyebi alambaka to abongolaka komisaka eloko nyonso lolenge yango ezali sur le plan physique to spirituel donc soko tokisi biye wana ozwi ndenge kotokisa yango na nzungu otie yango na cantine to bassin oyo eza ke oza na mwa facilité ya kotia mutu na yo ezwa chaleur wana oyo ezomata ya matiti otokisi azwa yo facilement na zolo pe na munoko ofiniki liputa to pe bongo vunga sima 15 ou 20 minutes tango kolongo komuno kotoka makasi na koliki ya épidémie wana okosasa yango na facilité sans que okende kobebisa ba 100 000 francs bozobebisa ba 200 000 francs plus grave bamusu bazozongisa bango bamai plus grave mwana musu eza nango kibeka ndenge abotami wana aza ta musu na 2 jours bandaye na mokila musuni akende hôpital boye kibeka kaka nde ezotungisa ye oyo kozalaka bakotungula mbila
docteur bandi ko pesa ba rubrique photo bende mai na mukongo photo sale boy. Mais par rapport à la médecine moderne balobaki kibeka eza obino bobenga o bango babenga ka malaria nde bino bobenga kibeka. Par rapport ya hati bango balobaki no ba globule blanc to pe cimetière ba globule blanc ekenda ko kundama na hati yango wana hati vimbaka nde bino bobenga ko kibeka. Yango bango ba pesa yango bakisa malaria. Siko tuna bango ba to ba pesa bango bakisa malaria. Est-ce que kibeka na hôpital ici là? Barozong sota mwana te disha sa makila bazozong saka kezo melaka moto ezo kitakati mena bokoko ba rotungolo ka mbila ndenge tolobi mbila kibeka ngwe panzani lokola eza libanga to salite moko ekanga maki panzani mbala moko mwana zwi kimia bane belé bakufi na problème ya kibeka wana bane belé bazokufa na problème ya épidémie otozo le bleza na terrain bimisa mwana na hôpital yo moko soko za na hôpital bima kende ka somba ba makasa wana to ebisi bino to bandela po ta mususu bandeko bayoka kite makasa mapela matudi timba to pe bongo kasa kindongo lumba mazudi sangisa yango soki bulu kutu ezali to pe bongo sinda zwa makasa ya manga n'importe quel manga o manga ko fiba ya mbeli sangisa yango tokise toka makasa kota kioko mususu zo mela na bayo fièvre ezo take bango na bayo fièvre na ezo take te ka barim nengo funguli munoko na yo wana gaz wana ezo kende ko sukula mungongo ezo kende kokota na maduso azolo ezo petola to pe bongo zo bongisa pe o ezo kota nengo oza ko respirer yango azo kende ko bongisa to ko sukula oyo déjà kota ki na kati ya nzoto bima omona otoka partout donc musu ebimi na matoyi musu ebimi na maduso ba poil pe bongo na bongo okozwa na kimia matondo mingi bandeko balandi ya émission santé lamu tozali bongo kolobela épidémie ya grippe ozali bongo ko attaquer bayimboka et surtout bakuna pour le moment kinwa nyonso presque la majorité bazobela bongo bokono ya grippe wana bolimbisi ba docteur nde baza ko sepela ba koti ba makelemba ya ba dimitu do baza ko sepela na clientèle nzoka nde baza pe conscient su ba kiso ba pesa bango eza yango te mais poso waka mbongo mais matondo loba ete bilembo to makabo boza nango wana bino moko nde bolinga ki boya nango na mokila mosuni kasi soki penza boyebaka ete bilembo nyonso to makabo badon eutaka pa nzambe to batela ba makabo wana po soki tosali yango malamu te ekokumbela biso kokoso mais tosali yango ya malamu po to mema rapport ya malamu epa ya nzambe o epesaki biso badon o tozosungela na yango bato matondo mingi bandeko balanda émission santé lamu nganga buka dingisi par rapport à formule où tu peux solo bete soko sangisi ba makasa mapela ba kasa kindongo omona ngo pasi poza na komba kikongo yo so ezaki na français wana bomona ngo simple ba makasa manga pe bongo na bongo alors nasuka boye kolobete eza lokola lolenge moko na formule bango baye nango ya ba machine okoti na sa machine basali nyonso bokonyo sebimi mais tango bazolo ba makama machine wana tozoyoka tango nyonso eza na ba effet moko mabe o ezo détruire santé soko zoka ekotaka na machine wana alors na formule obino bosili bongo kopesa biso kokota kioko kokota na sa ba makasa wana nyonso sima o kokota na sa milinga wana ofinika vunga est-ce que eza na be effet ya mabe net o bazolo bela na ba machine wana différence nango ezali lokola biso tosela mino to kisi ba makasa wana eza naturel chaleur to moto wana pe eza moto moko naturel ingeta mais oyo bango bazosala wana machine wana eza machine moko artificielle donc lokola eza artificielle ezo mema ba cancer na kati ya banzoto na biso o soko tie kutu maboko boye soko tie kingo na machine otie boye tokebela biloko wana bandeko nanga yeba ete nzoto na yo eza naturel. Il faut que c'est la mingi ou est naturel, non qui est artificiel. Pour artificiel, ils ont ba cause moko, topé bongo ba koko somoko ya mabe di boso. Donc différence nango yango. Matondo mingi bandeko balandi. Invité na bisa c'est bon ko test malamu ete formule basili bon ko pesa. Ya kokota kioko lokola ba makasa nyonso basangisa kezali ba makasa eza naturel tango ozo salela ngo ezata na ba méfait moko te to ba inconvénient moko te parce que eza 100% naturel eza makasa oyo tango ozo salela ngo tezo battre la voix même yo na bokono même si bokono mosusu nganga buka dingisi ndombele ki pavita bosili bon ko lobela odiasi bazu ya bokono wana kasi yana ba mosusu nano bazu yango te mais ezo risquer zwa bango nini bakoki kosala po ete bamibatela bokono yango oyo ya grippe to épidémie ya grippe ezozali bongo otake bayimboka ye kokozwa bongo bango te matondo ingeta tozopesa biyano mais tozozonga moke par rapport ya bamashine wana omoni na bokoko na biso oyebi ke basi mpe babotaki na bacésarienne kasi bacésarienne ya forme oyo te oyo toza nango lelo ezalaki forme ingeta tala bokoko na biso
tata mokili ayebaki asalaki biso na bakapasité nyonso pe bakalite nyonso na bokongo na biso soki mwana acompliqué na kati ya libumu mpo abima na lolenge na voi na ye normal ndenge abimaka ebalani te mwa kokoso moko esalami bakoko bayebaki bazalaki na baformule moko ya kotimula donc baza na libulu moko batimuna na tolobela ngo ndenge nini mofinuku moko ya makasa soki bakotisi yo bakotisi nengwa to pe bongo mama na kati ya libulu wana baza na tio oyo ezosala ete ezokotila ye mopepe po aza na facilité ya kopema mwa malamu donc bandosala ngo mingi na bambu ndenge bafiniki batie moto likolo ya mofinuku wana moto ya moto wana mama na se salaire wana ndenge moto ezopela salaire ekoti lokwa bakotiango na makasa makemba mingi bandosalela yango salaire étouffement wana ya kati ya libulu lokwa tolobela problème ya salaire mpona machine nde esali ete topesa ndakisa oyo salaire lokwa eleki makasi ekokende kofongola bamiskle ndenge efongoli bamiskle ndenge oganga na makasi to moto wana ndenge eleki mbala moko mwana kobima mwana azalaki ta na forme ya lipeka nde boye epesaki mutu te makolo akobima na brutalité ya force ya salaire wana oyo mama ayoki ne kaka azobima bongo puko ganga wana bakoko bayebi ke cri oyo agangi oyo deja nde bayoki boseke kuna mbasi abimi baolongola mofinuku wana mbangu batomboli babimisi mwana siko na wana na ya lelo kopanza baopanza mutu kobanda awa na katikati ya tolo kino na se après deuxième mwana susu ote césarienne lisusu on est comme baventure donc tant que tomoni bon ngasoki naza président de la république na bandi okanga ba docteur wana plus grave bazosala mwana mwasi césarienne 3 fois 4 fois oyo mama esengaki abota ta mususu 12 bana na ye 15 na ya suki na 2 poids obanga risque na okende subu eba pasula soki pe dai komi 4 bentedaka abota susu to babalusi na tala naloba neni pecte ya mboka ya bongo oyo ezaki mama on esengaki abota 12 bana babakama na société bosukisi na 3 mais comme crime bande ko na ngai donc bokoko na biso eza penza malamu na baye oyo nanu bazwi bokono to pe bongo épidémie oyo te ndenge tolobaki to pe bongo tozokoba koloba tina biso tokomela to respecter kotiaka tangawisi na kati ya ti tangawisi wana eza très important très important bandeko mususu bozolanda balobi bo tangawisi on peut nyonso komona nango mususu ya minene ya bakisi ingeta lokola eza ya kisi me mabele na biso eza na possibilité to capacité ya koréduire to ya kisi wana batiaki lokola yango nano ezali pota mususu bokoluka oyo pene ya bokoko wana batangawisa mike mona te bosalela na wana ekosunga tozangisa makasa ya tsunga te na tina biso boyebi bamarke ya bati oyo nyonso oyo eza na terrain tokotanga bakombo te par rapport ya kobebisa kozala ya bato ingeta topesa yango confiance te po ti mobimbo tiango na mai nano etoki te ebimisi mbala moko couleur nzoka nde batina biso bulukutu sinda po sinde koma vert il faut etoka bulukutu po ebimisa couleur nango wana il faut etoka nde abimisi qualité to capacité na ye po esunga motu siko bati oyo nyonso tozomela wana bakafe nyonso tozomela ya bakombo mosusu ya mundele moko bo azalaki na poto ayasali kompani apesi yango kombo na ye ntango ozomela ti wana kobanda na molimo ntina mosuni ozomiboma ntango bokono ekokota ekomili okokoso mpo elongo donc na bandeko nano tobeli grippe oyo te to mpe bongo épidémie oyo te nano ezwi biso te to respecte ntina biso tokomela totia yango makasa ya tsunga wana mpo yango nde ekokende kokolisa bantikor na bafruit oyo ebimeli biso ebele na terrain tokonsome yango mpenza na kimia nyonso mpo esunga biso tozwa épidémie oyo te matondo mingi eske par rapport ya bati oyo eza na réalité oyo bandeko bazali bongo komipesa na kosalela basalela yango mpena na baproduit eza naturel to na bamakasa na biso to eza na baproduit moko artificiel oyo basalelaka bati wana par rapport ya bino banganga boka yobi mundele motema maba aza nango te ya donc mundele mpena azwi kaka mosala azwa mpena bulukutu abanda tabi te so pomelaka banzete ni banzete mpe te bafleur oyo ya bango kuna na baproduit chimique toxide batie na kati wana mvalangani na mvalangani kaka donc nyonso oyo tozomela to mpe bongo nyonso bomelaka ya malamu eza te wana naza sire na maloba na nga soki moto akoluka acontredire nga aya tokomeka kobimisa bapreuve oyo komona pena ete te alobaki ya solo
nyonso mindele basalela biso ya malamu eza te na kolia na komela pe na nyonso matondo mingi par rapport ya nauta ekotala élément moko sur ail batelisi biso ete ail ndenge eza bongo eza na variété ebele eza antibactérienne antivirale mpe antimicrobienne donc ntango ozolia mingi ail ekozala mpasi mpo ete babactérie ezala kati na yo bavirus mpe bongo bamicrobe nyonso songolo pakala nzokande na kati ya grippe oyo bazali bongo kolobela sikoyo to mopepa grippe bazali bongo kotungisa biso eza cause na virus bazali kobenga virus influenza donc soki moto azokonsome mingi ai soki moto azali bongo konsome mingi ai ekozala mpasi mpo ete bokono wana neti ya virus ekoka bongo kokomela ye mais ya mpasi nganga buka ebele ya bandeko balongwe bamama mingi ebele balongwe na kosalela babepice lokola baai lokola bandembi lokola bamatungulu lokola babiloko nyonso wana bake mingi na artificiel nayebi te nini okoki koloba to mpe constat nini oyo bino bozali kosala par rapport ya mai oyo ezolekela biso na eleko oyo matondo bomoni likambo ya bepice oyo bamama balambelaka bepice wana ta musu to négliger ngo mona kambuma ayo eza nango mokie a céleri oyo ndembi oyo mutu azopesa tina makasi ta musu na ngombe oyo azolamba wana mais bepice wana azomona ngo tina te nzoka nde bepice wana eza très important koleka voir même ngombe to pe bongo soso po yango na nde base oyo kosala ke pesa ngombe forme to pe bongo pesa soso forme na yango ba kibi to pe bongo ba produit nyonso bazotekela biso o ba mama bazolambelaka ezoboma biso na ba forme moko ebele ya batata toza suna ba foxité to bazana ba foxité ya kosangisa nzoto na mama to pe bongo na ningwa bazana ba foxité ya kobotisa mwana mwasi pona nini biloko wana mais mingi to mona ngaka eza nango biloko moko simple ekomi taba niveau ya mundela za ndokia conseil ba pesa ba mama soki biloko elingi bela ekomi déjà prêt ya kobela ozui yango bengredient wana otie pona nini osoki bayebi ke mama tiango na ebandeli ndenga bandi kolamba kotoka ekoboma mwa négative wana mais tango babi ke otiango na suka ya biloko donc matière wana to produit chimique toxique wana ekosila te nde ezoya kobebisa banzoto na biso toli na bamama ozolambela longola likanisi ke bengredient wana ezalaka ingeta aïe céleri zala la confiance ya aïe ya céleri ya ndembi litungulu foko sala bobo comme osala boloko déjà banzoto ebebi posa na biso ezali banzoto ezonga osali ba épice wana ya mwe belé mélange ya ba épice wana nde botutaka zwa ndambu tia na bine bandela biloko soki biloko ekomi pene ya kobela zwa o etikala kitia tangu papa mama to pe mwana zolia ayoka pena guya aïe ezobima guya ndembe ezobima guya litungu po babiloko bakoma olambela biso otika koyoka ta guya ai te me batiaki ai ataka on ebandele tokaki da ai kuta mi ebosani na mokeza na kati to pe ba élément na kufi ingeta donc bo banda kokabula kango botie ndambu na suka ya kobela ya biloko botie lisu bo baloli okitisi bo mona ete ekosunga bino ingeta po tala ndeko mopandi sango banzoto na biso omona tango musu mwana ya 19 ans aye docteur nde na bona na problème ya faiblesse sexuelle ndeti mwana 19 ans ya 17 ans siko tango okoma na 40 ans 50 ans donc nenga atambola bongo azana esusu mutu te nzoka nde bakoko na biso mibala komaki azana 70 ans azakanga na bokasi donc ba 70 ans wana aza mwana mobali na kati ya mwana mobali mais biso lelo mwana 20 ans mwana mobali po alati pantalon mais kozala na ye tintin tolobela ngo bongo bolimbisa par rapport ya terme pona nini bilialia tokomi balokoso mutu aza su na maîtrise te ya koyeba ete lokoso na lie kobomanga mutu mundu akufaka na microbe te oyo tolialia esala nini ezoboma yo malembe nazoteya ndeko moko mokolo wana alobi kasi nyonso tosalelaka ezalaka chimie ezala mpe linyoko po ekoma fufu bongo kasi eza chimie nga babi ingeta eloko nyonso ebongwani bobongoli yango eta eza chimie siko chimie nini chimie toxique nde yango tozotelemela oyo eza ya mabe mais chimie moko normal bikedi ekomi na okomisa yango poudre to mpe bongo poussière po olamba fufu wana eza mabe te eza chimie moko normal ozwi lilala okamuni yango to fini jus nango eza chimie moko normal ingeta donc chimie positif yango wana nde tozolobela to chimie naturelle mais oyo babakisi baproduit artificiel nde yango wana ekomi mabe
ingeta matondo mingi bandeko balandi bosili bon koyoka ndenge pena nganga buka koti pena na muzindo makasi ete tosala mingi ba épice oka tozali bon ko négliger ezali moko ko bon ko protéger biso na ba méfait to pe ba bokono ba épidémie o ezoyela biso na kati ya ba période o ezokotela biso so tozosala mingi ba épice et kozala passe po ete to ko bon ko bela ba épidémie wana voire même ndeko mopanzi sango na ebite so boyebi mino moko to kisi moko babengaka mundongo na bandeko tolinga kutobosa na matondo na fumo kimbangu nde bosungi biso na bandeko déjà njine ezobeta bino makasi bozwa mundongo soki bokomi na esika oyo batekaka biloko bukoko botuni mundongo bozwa yango bopanza yango na kati na yango eza na ba graine to bambuma ingeta sele yango 3 na tongo midi pokwa bomona ete kosukula bino ngongo kasi soko sele yango kotika te soki njine esili nango ekoma siko ezaleli po o provisionner mbasi to pe bongo molimo énergie wana ya mayo tozolobela ya mundongo po tango malade kolinga ya lokola provision déjà ezali ya mundongo wana na kolike kotutana mais soki carence ezali ndezo sala ete moindre mopepeka nde tolobaki etake mbala ya mabeku te bayindo bayinango po eswaka na mundongo o pilipili eswaka ingeta likasu po moyindo alia likasu eza affaire bololo makasa ndenge wana alingi bombo alingi bazoka nzoka nde ezokende ko détruire yo minu tango caridatere kobeta makasi oke bon hôpital bavuzi mpe malamu to kufi noko lisundoki donc bandeko nanga bayindo tozalaka fier tango tolobaka liboso na bino tozalaka fier ndenge bozolanda biso kasi ya malamu ezalaka tango tozoloba boyokaka pe bokotisaka yango kati na bino yango kolingisa ete botia yango na misala tango boyoki kaka wana aventurier wana mboka de kufa nango par rapport tokoma kolia toliaka déjà bilialia tomelaka déjà bimela ingeta mais yeba ete mukila musuni ozali tina eza ya makasi ozana mukila musuni po kokisa o yaki kosala par rapport etinda tata mokeli to nzambe soko zomona ete nazana nga mpaya na yaki na koleka nanga tala condition oyo kozongela mokila muli moto kokufela liwa ya normal ezali ya kokoso pe ezali sikoyo liwa oyo ozolingo kufela na po ebi kozana mpaya ozoleka na yo eske eza ya vrai normal to pe bongo ya yo moko volonté na yo nde na biliali to na bimelamela nde elingi ozonga ingeta kolia nzungu oyo mama lambelaka wana bilei oyo toliaka yango nde base ya santé na biso soki to respecter yango na bino ba mama bolambaka na bino ba jeune fille bandeko na biso abasi ingeta toza na confiance na bino yango na bolambelaka biso toliaka bino pe bozala na confiance ya biloko bozolamba po bozala na confiance nango bosalela mingi oyo eza naturel po esunga bino moko balambi pe bongo biso baye oyo toliaka biloko bino bolambaka matondo nganga buka tokomi pena kopusana pe suka émission na biso tolini koki bon kopesa na bayi oyo nyonso bazali bon kolanda biso na kati émission santé lamu tolini koki kopesa na bakonzi ya mboka po bango nde oyo bazokamba biso po ete bango soki bapesi mobeko ekotosama po ete bayi mboka bakoka bon kosalela yango toli ezali bakonzi ya mboka na biso bapesa confiance na kibo yindo na biso bapesa confiance na oyo eza ya biso banzoto na biso ndenge basala yango epai ya tata mokeli bazwaki ntango mosusu ndambo ya pondu matière ya pondu eza na kati ya nzoto na biso ya madesu ya wangila seke nzoto na biso po ezala malamu ezosenga tolia oyo eza penepene na biso ingeta na esika nauta koyoka série moko gouvernement azosunga ezalaki na este na kolika so na bosani te izini moko ya kosala baproduit babenga yango nini baproduit batiaka na bilanga ingeta po ebotisa bamilona malamu bande bakonzi boyebi bandeko baomonanga mabe me lelo te lobi oyebi zongo donc toilette toki na lie ndakisa fufu oyo nakendaka kobimisa na zongo par rapport ya terme ekobala na penza te mais zongo wana nde yango wana vrai kisi na kele wana na solo wana kele wana omona ngo kosimba ngo na maboko te ingeta kele wana kosimba ngo na maboko te eza vrai kisi oyo kosala ete ebotisa bamilona na biso malamu po milona wana ememela biso kokoso te na banzoto mosusu balobi tokotia yango ndenge nini zwa zongo ndenge bapepi wese to mpe bongo dal na milio balonelaka to mpe bongo bandeko balonaka bobwaka yango likolo botiki yango ezwi moi ebeteli mvula bobalusi mabele
ndeko mopandisa yango bandeko bolanda nga tige ali tembele moko omonaki oyo eza tige ya pondu to kaka ya matembele. Mais mutu muna olia ona kele soka kaka zonga. Kele wana ekozala ya jour moko 2 jours to une semaine. Ah place wana batiaki zonga place wana mais bopesa yango kaka temps po mokili ezokende. Tozotambula tozozonga nsima te. Tokokoma na esika mpenza oyo eza ete baproduit chimique wana toxide ekoya lisusu te. Tokosala sikoyo ya biso. Ndenge tokosala ya biso nde sikoyo tokovalorize yango. Kele wana nde tobia kosila. Kosala mpe na 1 mois boye matembele yango bateko batiaki bazongo wana 2 mois 3 mois ebomaka nango mpe tokolia yango ingela ntango olia yango omoni ke esala eloko te kele longo tocontinue bomoi na biso normal profite na kopesa numero mpo tokomi mpena na suka na adresse oyo bino bozwami ingeta matondo mingi nakolikia mpo na kozwa ngangabuka dingisi ndombele kipavita bokasi ya kimia to mpe kozwa siège bisika oyo tosalelaka mosala oyo biso tobengaka ndako ya lobiko eza bongo na quartier Matadi Mayo na avenue numéro 57 soki okomi na Matadi Kibala ozwi moto to pe bon mutuka oyo ezokota na Matadi Mayo na kati soki okitika na Rea Mayo inge totuni balabala ngi na kolikia bakolakisa yo pe okokoma na facilité nyonso po ete oya kokuta na biso na mituna misusu na bakoko soto na ba problème oyo ezotungisa bino numéro na biso ya telefone ezali plus 243 90 661 35 91 plus 243 90 661 35 91 wana kozwa biso eza na nzela ya WhatsApp na Facebook soko komi Dingisi Ndombele Kipavita matondo mingi na balande miso santé lamu lelo tolobelaki bongo épidémie ya grippe ezali bongo koatake bayimboka et surtout bakinois. Alors sima kolobela épidémie wana nyonso tomoni ete peuple congolais loko ezoboma ye ezali kolia Congolais to africain ayebi pena tina kolia te. Na kotala boye bépidémie wana ndenge tolobeli na tanga bakoka na biso ezalaki te. Pona nini? Po bayebaki tina kolia. Ayebi te fona lia ba fruit po ebatelanga. Ezali bona rôle ya protection. Fona lia ba misuni o ezali bongo fresh po biloko eza fresh po construire nzoto nanga. Pe na kolia ba manioko ba nini pona énergie etonga. Donc baselaki biloko wana nyonso po te alia to asepisa munoko kasi po atonga nzoto na yeba ke toliaka po totonda. Même si na batina bango bamelaki pe ba café na bango baselaki mingi ba makasa o ya bukoko. Makasa wana nyonso baselaki po ete ebatela bango na bokono nyonso oyo ekoki bongo koya nzinga. Alors na tango bango baselaki ba makasa wana ezalaki passeport yo kete épidémie moko songole yeli bango to pe bokono moko songole yeli bango. Toli tokoki kopesa ete bandeko na ngai boyeba tina kolia ntango ozolia ozosepisa lolemo te kasi ozolia po tonga nzoto soki tokomi olia po totonga nzoto ekozala mpasi po ete babokono nyonso tozali bongo komona eyela bongo biso matondo mingi na ngangabuka Dingisi Ndombele Kipavita na kondima koya korepondre na invitation na biso matondo mingi na équipe technique mobimba ya Voix mu télévision kuna na sima kamera toalaki bongo na Nembala Matsadila na montage toalaki bongo na Timba Superlatif matondo mingi na bino baso bozwaki bongo libako ya kolanda émission na biso kitoko émission santé lamu po nintende ko tambi koko tozalaki na bongo na kati ya tournage tokutani chaque mardi na ngonga ya 12h30 pe chaque dimanche na 9h05 tika ete kimi atata ki eliko na se ezala o mabota mabino.